ça y a les au bout ma bonne savoir a dit amen c'est que les gorobani bien mais là Matthieu malam c'est que kono so bananzele a prophète malachi alobi banganga nzambe oyo babungisi bana nangaze zela na Matthieu eloko lito inde base bango bakangani okanga suki ote ko kanga suki ote kanga boy il faut comprendre nini babengi suki ta moi si même soko bongisi suki no te bien même pas la ozolomba moi ça pour la mafuta oh comment kupu kama la kaso ndio zana kindo yeah c'est ngolo bon sanso to mala moi mafuta solo sala ni pakola moi parfait sala ni tia mais ça va mater bele bien na mboko et puis ça na ba tala basi na baonde banuni et là dia to kote na mama na lika ngana yebisi bino bote ya batu sango malamu oyo ngana tingi omoni ke na nzela na biso basali na nzambe ezala bato pele babongola ka beteme mais nzamba so regreta lobi ezala ba pasteur ebele banganga nzambe ebele babongisi bato na nzela alelo bato bazosala ba témoignage bazotandola alela bana sa qui c'est sali mais bele bosala bozokosa nzambe bozali awa lelo bozobima ozotona ngana kosaka te okosaka nzambe nde na bandaki yo na introduction otoke dans les introduction pour na kotalisa ke bateya yo mabe babungisa nzela ya nzambe tokoti na mama likambo zumuka na Malachi chapitre 3 bato basungaka bango te fepo basungaka moto ozomona ya pasi ya kufela mbali bana ne bazana poto yo ke do sungo salini haleluya wana fepo ozo asana na mapango azana mito wana fepo ozo bana baketa songa ba fepo wana te mwana tige musu tata kufa mama kufa sana mapango naye ngapi naza mwana tige bosunga ngai tata kufa mama ku senge ngala za mwana tige alega Mungu haleluya siko osoko pana selema nzamba lobi nazali nzambe ya basi bakufela miba pe ya bana eti ngapi nazali mwana eti bosunga ngai oyo mwana tige baloba oyo pe petrese mama siko yo na kopesa makopo naye tangu yo so pesa 2000 yo bele meso fungulo makambo tedi osala ba trempuse bele nzamba pesa yo oteka osala mituka osala mandaka balokate osala ba place bele oyo sula kambo oteka kapi est-ce qu'on pesa kanzambe ndi tala mona kanzambe ko so linga so nsilo retour onenga lobi omona ka mutazana immeuble à 5 niveaux bafanda ka bo moto pela alléluia le bon rali ko lo ke mo pandi souci même osali pasteur même osali prophète il faut opesa ke teni na somi na yo ndenge nzambalo alobi tangu to kokufa yo ke na lupangu tangu kokufa yo ke na mutuka bako cheo pau bazibio pau oboti matit siko nzamba so tuna yo dimi opesa ka uchaka wa o papa ibele bozali yao ana loba iboko sakanzambe na ko sakanzambe te kola lobi soki bozo pesa te lisume ko sala ni ndo mona kama makambo ezolanda bino mama na biso makambo ezofunga mate alléluia bomba sekela na motema bato bayeba na 2016 nao bazoyeba siko na 2021 moi changement alléluia otali peke mama zo simba bon bongo yo opesa te kota ba papa ko tokoloba te ba ko madame misato te ngana za mosali oyo ka personne te ngana za mosali assemblée chrétienne za na kembo ya dimi opesa te kolibe kilo sali ngo bolokumu siko tamu lisumo ekolanda yo pase zo ilanga papa na moli ya molimo basali awa petrol basali awa ebele basaba papa cha credit siko na banokotu oko pesinga credit to moko na so dimi basala kango likita teke bosangani po epimba te même yo moko ye ata 50 fois pesa dimi na so bisabino bien le même akamusu boso mona nzamba zo sa ilanga l'église et ça va sacrifice pe na pesa amen allez balanza amen na ingina suksa pona ebiso tinzamba benga ngai madame témoin ngala maneko sambela te mais l'église ya baneko kende na ebiso zo mbongo na ngati wana whisky keyezo alléluia et lo que sala ke ngakula tsanga na musole tala alléluia aboma mbali na sanga ngala na osunga ye batala kabe mutango yo osunga akufela mbali et là, il était oya kufela mbali
Jibitia, oya kufira mbali na Bible lobi. Mwana tige diambe keye sonja kene keye sonja ngane ro sunga ye. Mwana tige no sunguta. Betere yesu baba bakani. Abo koma o mbongo kaka ifoto sunga bane tige. Mwana tige niyo sunga. Mwana tige ya kululo kale ko sunga ye. Mwana tige ya wana te. Il faut bopesaka moko na so. Nga Israël na so biso ya solo eloko sovanga na este. Premier prime na biso bafutaka biso epa ya kabila le père. À l'époque na ebité to calculer kwa mikolo lo kwa neti ba 50,000 francs. Na longola kaka 5. Ka ningi ba nga basaba buwazo. Na 1999. Oye sovanga lelo na ya boyo ba nzamba ko pora apora ngai. Oboyo kita pora apora ngai. Na mbongo à l'époque. Na kutaka nde basali na nzambe bazabo baba ndeko bowaze baba frère tu baza. Nakutani kana moko na yana 5,000 na pesa. Kaka na balabala abifuka ama nafuka. Asailinga losa na tika na 450 na china poche. Tina kenda est. Isa se tika la kozwanga te. Alléluia. Pena salaki même na prison soki na fuka na bin nzambe. Na ebike na sana prison. Yano langai. Kaka na prison zambazo yano langai. Asota la 10 millions na pe na pesa. Yo mona ka bongo ebele. Polo ngola $100 pesa 10 millions. Akuli fei. Mona nzamba ngo benga. Tango tozole kisa bakona biso Israël tobete likolo Yesu Kristo maboko makasi Shalom église. Tofandi nani mokonzi Yesu kola bisenga lolingi prière lelo ebuza amen yo komitumisa te ye moko ayebi Alléluia tozana nzambe oya bomoi tembe na biso ya lelo eza likambo penza ndenge toyebi mama na likambo na biso ya lelo tuna moninga nao eske yokosa tuna ye penza yango banga alesako abi akosaka te bongo nde olobi tuna yesu eske yokosaka moto eske yokokosaka nzambe eske moto akosaka nzambe azali awa aza te bolobaki aza te betelesi maboko makasi Alléluia seke teme ya lelo bakosaka nzambe te su teme nango bino bozokosa nzambe ebandi nani mokonzi tosi koloba malamu ete yo okosaka mosu abi te okosaka nzambe seke asali na nzambe lolenge tozomona ndenge tosali esengeli toteyaka bana na nzambe maloba ya solo Alléluia esengeli totalisaka bana na nzambe mibeko ya nzambe ya bomoi esengeli totalisaka nzambe mibeko me eloko ezopesa pasi na bana na nzambe banganga na nzambe ebele bazoteya bato mabe esengeli toteyaka liloba na nzambe ndenge kolano birme omoni meme lesambiselo biso banganga nzambe kolo akosambisa biso makasi koleka bandimi nazosabina omonaka soda oyo azangana epete ata botoli yo telefone na ndolo baosali eloko te akobela me oyo asali ya na mapeka kilo bakonionga ye ndenge biso bapasiteri tozali seke nzambe azoba naponaki balevi po te basala mosala na ngai ya kinganga nzambe batalisa bato maloba lezenge esengeli mpo bato ebele babongola mitema lelo bato ebele bazoteya su maloba na nzambe ndenge kolo aloba te alobi na biso nini kasi bino banganga nzambe ozwi na 8 bino banganga nzambe botiki nzela wana mateya na bino ebungisi bato ebele bobomi boyokani na ngai na bino ngai yawe yangu yo nyonso moto nalobi boye abakisi na 9 bongo ngai na kosala te ekolo mobimba ya Israel eyi na bino ndoko na kisasa lelo pasteur azaka na pale te Alléluia na kisasa meme na bisi pasteur ozangi desa au kango lipa pasteur wa biolaki takomi na mieze na monene ndio na 100 francs na yo skolo to bini na 10 francs na yo ndoso mona bato misusu bakopamba makasi yo tikali kaka na sima ngala linde Kristo
ezala makambo molimo mo centre ezala makambo nzoto tofunga makana dini ezala mususu mona teka kate papa tala moi dimi na ngabo tali bina mais bato bozimuke bazopesa dimi mais mususu azawana asala kazwaka ata 600,000 so pesi nga le mois 60,000 le mois 60,000 et là télé peut ko changer na ko koma pe moi muta français betela yesu maboko makasi mais ça bongo alina banasa bino boso mona église c'est église moke mais c'est église munene amen lelo bo profitaka mafuta nano ngongeza nano ya sika omonta bato bakoma gebele bokomi kokabola mafuta ya kokabola mafuta ya huile ya molimo mosan est-ce qu'on peut s'agadir tout le monde ngabozana et puis mais on peut s'agadir na pesa kate pona mona kisasa ba pasteur asiri baza te mais il faut pesa faire réponse on peut s'agadir pona ni pona bimana pasteur na bimana prophète moyena pesa isate banda lelo banda ko pesa kadi papa tozo bana na carte ya baptême surtout si carte ya ba serviteur nyonso na bandimi na biso to ba nombre na bango alléluia amen ko ba nombre ma ba carte te ba za vanta ma 50 rana tena na pesa dim au moins tende carte na ngemati pasteur fe mususu atali mundi serviteur mususu atali banda ya wasiba na 50